Bonjour, bonsoir, ça dépend l'ère à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne autrement dit. Dikina, Onekanda, Onotetela, Kemafumbe, bisous et bienvenue. Naba abonné nanga news tout, vraiment, boza fierté nanga, boza makas nanga, boza lolendo nanga, boza news pour nangai. Vraiment, vraiment, merci, naba encouragement, merci, naba reproche, ba remarque et tout. Vraiment, numéro nanga yangwana, sokoza les solo, obengi. Si vous êtes la championne, vraiment ndeko, mtoto ya Congo, kobeta libakote. La championne à Salaka. Naza maman, naza mwasi. Donc des fois, les temps me fait défaut, mais vraiment, naza komeka kozalaka wana de temps en temps. Kobeta libakote ndeko nangai. Tikelanga voice, na koyeba na ko rappeler yo, tango na kozwa tan nangai. Utala kaka. Des fois, obligation eza ko benga plus que tout. Donc voilà. Mbote na ba sponsor officiel. Ceux qui n'attendent une combo na lobité donc viens quoi. Vraiment merci à mon vieux Benz Benzola. Yayo yangoana vraiment merci na maman la Kilimanjaro fille de Madame Karodi, maman sociale. Na ni penda ko tumba musapalo ba yayo aliate. Vraiment, la Jesus Kopesa, merci. Na sponsor officiel, Madame Odimba, la maman de 6 fois maman, femme de luxe. Rendez-vous au sommet, la grande. Donc, vraiment, merci beaucoup. Nabino Bozali Kolanda. Toye na suite ya li solo. Naye na suite ya li solo. Yande qu'on a biso ya moi soit sonde mobile na tango. Ya pas ça. Sonde mobile na tango malade. Na noma qui est aussi noma qui est Arlette Potos à la quand même à la page. Na surnommant qui peut mobile Arlette Pierre. Ceux qui yo landa qui histoire yo nazo betate okoyo kotala na ba vidéo okomona na sondeli mobile na tango passe première partie Hollanda pour to ba ko gagner temps. Vraiment dès qu'on a bisa lobi oui mobile a comme ko préparer ce voyage à Kinshasa ndenge zalaka. Chaque année ceux qui mobile accueilli kinité donc ezali li sumu ezali ekila il faut kende kin ko sala ba aventure na ye. Année wana pe mobile a comme ko sala nini ko bonga mande zalaka kaka. Moi t-shirt, moi elamba sika, 11 mois mon bimo yo fani na poto lata elamba sika tozo tambo lokwa poubelle. Mais na Kinshasa nde to kende obima ba vrai jo, ba vrai chéri, banani, bana ya mikili. Non, la vie est tellement courte hein. Mbo no zo sala o sala. Lia ngo pe na ba mboka o zala pe bien. Ceux qui ont la ça va force na biso na ba Afrique na bambo na biso yo peut-être mutazo gagner même pas $50 et ça ko pesa baninga ba passe na mitema ba ke ndoko kota banganga ba ke ndoko simba ba ki c'est juste ka poza la bien. Donc ceux qui ont au Congo pour na ko investir aux ala malam pour na ko contribuer na passe ya mbozo aux ala malam mais pas pour aller ko kende ko abuser na ba fille ko abuser pe na ba garçon parce qu'il y a aussi des mamans ba sœur pe ba comment okita poto pour na osala buzoba ko kita kishasa pour na osala buzoba. Donc ndeko Arlette alobi ki mobane abani ko bongisa voyage ya king aye ko kende voyage ki sasa atuni mobala bi ozo kende bomona ba mama bi na yebite donc maman aboteli o mwasi o bo fanda na yazo lambelo azo sokola o bilamba et tout mobala bi ayebi na onte ça dépend ya en plan du temps na a plan du temps ya ni ataki conteneur te asala ke lo monte ki o kende mata du bien boma non ezaka emploi du temps ya hein muto likolo nde bozo comprendre.
moi ça lobi na tiki po za na ndingi na bila champion buzoba mususu ko pasi muta mesana na pasi te menga na komeka mesana na buzoba mobali na ngai na komeka mesana ba bêtise na epoka parce que sina puta ki bana 4 na boy ba tache ngai na boy ba yemba mokile yemba ngaki boy tout donc jusque là naza ko accepter ka buzoba na pourquoi parce que na sani na memaki déjà ngambo na kabwana mobali liboso ya mibale ya misa te komaki so na bina fanda ka mobali akenda Kinshasa te akeki tant akeki Kinshasa premier jour deuxième jour troisième jour selon ba dire ya ndeko Arlette po ndeko na ya mobali mutu monde abetela ki histoire mobimande zalaki mobali na ye turo lokande ko bimana ba jeune fille habite fona mata niveau ko mata niveau wana ki ko bimana mwasi ya mutu mwasi ya mutu ezalata mwasi ya civilité yake ko bimana mwasi ya soda bon mobali on passe ene pena ba grade tenete ba colonel ba général mais ba lobina mukilo zanga mbongo zala na bato itili kazalaki na relation zalaki na ba relation na ye ndeko na biso Pierre ake olinga mwasi ya bato azalaki mwasi libala mama ya bana mwasi ya soda soki ba matiki kole bakema ya pembe etu bakiti ville bango bakena matete bakelemba babike tout il faut tout mata donc bango na bango boyebi puberté mobali soka bandi mobulu na ba âge moko boyele kaka elekaka même atage ya puberté donc ekomi lokwa mwana mukie na magasin ya babombo azoyeba te asimba nini c'est le quoi azoyeba te alia nini atika nini ndende kona biso Pierre so yake Kinshasa komaka lokwa boyebi bébé soka bandi kotambola sika maboko kaka boye donc mokili faut yeba kete ngai ye yona ye bokanga bana bino ya basi sinon je doda sinon je vais faire quoi je vais les prédoter donc c'était notre papa Pierre musana yango wana moi ça lobi première semaine kaka mobali ake Kinshasa abandi déjà koyoka ba fuite abi mo petalaka la championnat na yebi nanga mobali nanga zaka mobulu mais mo pe nazaki na ba petit na ngai bande kolanda kaka mouvement ya mobali na ngai likambo ekomela soda te ekomeli soda ke non papa vie omonde oza boye mère obimana jika moko boya ye akomi kobimisa mère so mon mère mutu mikolo ekomi boye seke yana mutu moko mutango nani jika soda na lobi bon yenda ko lakisanga ke no ye atiki basi mususu mwaso ya munyo ya kozwa kaka mwasi na nga mama bana ngai po ya zana mbongo onga na ko pesa mwasi na ngati ya opesa ngai na ko lakiseke Kinshasa za ya bakinoa papa soda andi pe ko lingela ndeko Pierre Boule abingana lingi te ke ba mona ke ba sala ibote ngai fona kanga penza ko le mettre dans les nini dans la poche papa soda lo bingana lingi to baloba te fona kanga e penza tanga zo tia maboko na saki nde na ko kanga ndeko Pierre bongo ya ko yeba sikoyo ye aza mwana poto ngana zala nga mobola metango yo simbi mwasi mobola oyeba pekete babola bazala na mboko ya Kongo papa soda komi kosala nini kolingela ndeko Pierre Boule bakomi kosalela bango ba mitambu basala ni bakanga bango boyi nde sikoyo mwasi papa soda na papa Pierre basali nini bakendaki bakote ya Kasangulu kuna babeza na bakote moko boye basala pe neti kaka banini moko touristique boye ko ya bolie bo sokoli pe donc bakote wana bakote ya Kasangulu donc nanzela ya Bakongo soki Bakongo oui nanzela Bakongo pendant ce temps là soki moi ça zo benga mobali na lingi stress te nga na salaka donc tant on a vu vacances na lingi te excusez-moi batoto ya Congo na lingi stress te tant nga na salaka na yeko pema tika na pema mais te na bengi kana tuna quand même okende pas ba maman mkonini pour na yebisa ki ba maman ki ozana Kinshasa est-ce vraiment couru ne fils kata moi 30 minutes va monoter na obenga yo mais na promettre lo monte ko stresser ngate alobi mobali moko la champion na yebite soki mibali pinza à part ya Pierre ba qualité na pe bazala abi mobali moko donc ozomona ke mutu ko ana somonote ana tina na hotel lo kwa ngana boteki déjà na mibali donc ngane tula abi yende tula ya mboka Kongo mobimba na poto donc azomona ke no soki ya tiki ngai ngana kotula abi za problème te bakei papa na biso Pierre mobali ya ndeko Arlette bakei na mwasi ya soda wana bakei biyenga na bango bakote ya Bakasangulu kuna donc bakote na nzela Bakongo bango bakebi yenga na sima pe soda mutasimba mundu ki a civilité mutasimba ka mundu ki batoto ya Kongo azana mayela na makaniso ngana otozana wote soki pa bunda guerre te ngana bino moeto yeba ezate ndeko Pierre ozata mwasi ya civilité ozoke ko simba nde mwasi ya soda
sodo azalem sous 2 mois 3 mois 6 mois impayé azo kanda na nyosa tana mutono moza na problème nde sikoyo ndeko na biso bakei na mwasi wana bakei biyenga na bango etu ale na kata chambre na bapokwa à partir ya ba 18h 19h nde baya penza bakanga ndeko na biso Pierre boye penza maboko na sac na mwasi ya bato babeta ndeko Pierre babeta ye oyebeza na likambo mosusu atosana na raison mutu mosusu oyo koma te mwasi mutu oye ba jeune fille bazana bango ba femme libre bazali yo moni mutu okosimba ka mwasi abo babeta Pierre à la goni tant batike wana ba police ba mbila pe ba soda ba ye na hotel esika bazalaki nde bazwi telefone ya Pierre bandi kobenga siko batali allo est-ce que oyebi ko le téléphone aza na esika boye babeti aza vraiment la goni fo boya kozande kona mino sinon te akokufa babengi babengaki bato donc na tamokie avant que to bakoma ko ba secouer nde kona biso Pierre ça on déjà se panzana ki ke babeti Pierre et tout na tango wana pe ça rekomeli mwasi na ye na poto yaya toza na monde ya bluetooth ya na rapidité koleka na TGV mwasi ayebi ke mobali bakangi ye na mwasi mususu na hotel mwasi ya bato mwasi ya soda nde babeti mobali abila champion pour ça nini pardon excusez-moi abi okosala nini osomesana na buzoba mobali osala nini tango sikoyo bameki kosorganize bake kozwa Pierre esika azalaki mpona na nzela bakongo donc à l'agonie mama Arlette alobi bato bazalaki si place il faut fina Pierre boye ofine makasi po ozwa mwa réaction na ye bake nene hôpital ya monene ya mboka Kinshasa donc bakomi kuna basenga bango basala scanner basali scanner tant basali scanner résultat bimike makila efandi na mutu makila efandi na mutu ndeko na biso Pierre di ya baku oyo azwaki donc il fallait que basala opération pour bapanza makila na soki ndenge nini eza vraiment urgent pour ba préserver vie ya ndeko na biso tango siko bayoki yango basemeki siko ya ye Arlette babenga mama likambo eza boye tango wana ta babenga ka ote babenga yo abila champion bato babenga ngate babenga ngai bakoma neti kolenga mama likambo eza boye mobali na yo balobi fo basala boye mais moni biso na Kinshasa so ya malonga eza te ata hôpital yango eza ka ya kombo il faut yaya azonga ka pona bamboko ya afandi po bapesa ye traitement malamu bina boyaki na nga pete ye pe muta batasala zana ba assurance na ye kilikili mais avoyager ki na ba avion oyo ezala na mwa bascal et senga kinde siko il fallait qu'il y ait un avion à Air France, à voyager dans la compagnie à Air France. Basala ki mikanda, pardon, basomba ki billet pour voyager dans l'avion à Air France. Ayebi pe mukolo mobile azako ya. Ayebi se babiki no mobile azako mabwe. Abila champion, ato yo ki sango me, ozana idée te. Pourquoi? Parce que mbali nga kenda ki maboko na makolo inde. Mobile akoma jour boye. La contacta Arlette alobi a contacta camarade mbali neki non camarade nazo koma mkolo boye donc balobi vraiment aza malamu te il faut to kende ozwaye kende kotika ngana kende oza mobile abila champion mobile azo kita na aéroport à l'agonie moya kutata ko matana mutuka normal ezate donc ba pompier ba ya kozwa mobile na ye na aéroport ya Charles de Gaulle parce que c'est wa beti lisolo afani na France abi ba pompier donc et à partir de l'aéroport, ba mema Pierre mbala moko hôpital. Na ba dossier ya ki nango ba scanner akota ki et tout donc ba mema mbala moko hôpital. Est-il que kuna pe basala ki vraiment ba nini approfondi ba sali ba kota ki scanner batali c'est vrai ba mona ki nini makila na mutu ifanda ki donc di ya ba kubo ya zwa ki so ba mama ki libende so ki nini ngana bino toyebite. Fallait ba sala intervention ba meka ko sala opération ba toto ya Congo opération wapi na cerveau opération na likolo te mais na cerveau likolo ya nini esengo ya mukie likolo ya nini plaisir ka ya tango ya mukie nde memeli nde kwa na biso Pierre ba merde ba papa na biso ba koko na biso bande ko luba po oumila na mokili oyo loko ya mutu te mwasi ya mutu te surtout yebi ki azali mwasi ya mutu
mobali pe ya mutu te po yo umela mwasi mosusu akosupporte yo te mwasi mosusu akolimbisa yo te akokende okotela bikota kota eza na basi nyonso tu tete nde bamama mpe liso bake nzambe naye kotika likambo oyo na maboko na yo te mutu mosusu ayebi na ye nzambe te ayebi nzela ya mabe akosala mabe kaka pourquoi parce que olingaki mobali na ye faut tosala attention bakoko na biso batangaka na bango te me malobo baloba eza mpe na baimpact tomona ngo lelo soki ndeko na biso Pierre akotanaki na problème pourquoi parce que akendaki kolinga mwasi ya bato alinga ta mwasi ya civil te soldat na kanda nyonso ya 6 mois impayé azwi kanda na nyonso tu likola ndeko na biso Pierre wo nde fallait basala intervention ba opérer ndeko na biso po bameka kopanza makilo ezalaki na mutu tant basala intervention et s'il peut ndenge ezalaka na réanimation et tout mais opération elekaki nango bien mais résultat où il fallait bima bon résultat où bande ko s'attendre quand même ezalaki résultat penza malamu te et ça là ekendeko na biso tango azongi na comment je peux dire un moment observation baza ko observer ba moni que non ndeko partie na ye ya gauche akomaki vraiment paralysé ndeko Pierre akomi paralysé. Donc cela veut dire et tout chaque cerveau et que ça la suki nini to yebite ya eza babisira moko ya trop sensible ngana bino penza to yebite même ata Arlette tanga za ko expliquer histoire alors que vraiment ko yimbola te itil ke mobali akomaki pa asala ki paralysé na partie ya gauche ndeko na biso Pierre nkuba wana esali ki asala azala paralysé na partie ya gauche nde atikala ki na hôpital penza pendant mois temps 3 semaines et demie de mois salobi 3 semaines et demie nde sikoyo pendant temps wana bila champion na motema nange bande kozika amoko penda ifalo na ke okende hôpital mais na ke na ngati au moins na mobala kome ko loba neti aza na bikuku mais ezozwa temps po abimisa maloba mais ande ko bimisa maloba quand même au moins na komi ko benga nga maman okoya donc moto ozalaki na o eloko pamba pona ye na ta un problème amoni ki siko komi nyonso pona ye yango na robeta sete batoto ya Congo mobali ozo négliger moi sozo négliger le mso na makolo na ndo cha muto na tanga problème muto yo fandi na ye ba traita kaye n'importe comment te batoto ya Congo des fois to se comportera lokwa to za ba immortel mais mon kilo eza ya nzambe lelo ko zala boye na bote na makamyo so lobe ko makamyo susu faut ko yeba ko tambwa na mokili pour ko soigner relation okoyo ko mona te ke ngai nde na suki si mibali ngai nde na za ancien boga parce que ba nyoso baza na ba 50 ans et quelques bazaka ba ancien boga bo tenir nga regardez quand on dit boga toujours mona ba na biso na partie ya ba bébé ti na ba trinquel. Donc dépasser bawana donc comme déjà ya kala donc ba ancien bogar donc papa la biso Pierre azala ki na ancien bogar malgré ki ancien bogar na ya azaki mobali ki toko selon moi si mais mobali amimaki mokila tie na moto mobali asali na loba paralysé na côté na ye ya gauche na ye donc on peut dire na munoko na makamyo so etengami mobali afandaki vraiment temps ebelé na hôpital tant ba ya ko fanda po ba so la réunion ba tali makamyo so ekité vraiment malheureusement mobali ya otikala boye mais akoki kosala bakoma banini kosentraîner mpona koyeba ndenge nini kozongisa bamiscle na nzoto etu mais eza chemin moko ya molai etu nde bafandisi mwasi babiki non toyebi ke bofandaka na ndako ya arrêt de chaussée te faut bozala na ndako arrêt de chaussée po permettre bino puis na ndako osika bofandi ascenseur eza te donc il faut bodéménager po mobali aza na facilité malgré banda kozwaka aide bato bando yaka koyede ye mais po aza na facilité ya kosala nini yako vivre quand même moi vie na ya normal il faut en arrêt les chaussées pour faciliter bien moi ça lobi la championne tant ba yebisinga bongo na kanisi ba mauvais souvenir nyonso abi la championne na tali na lukata bolamo mobile na nga na vie tant nyonso to fali na panda bambula na monité na monika humiliation ma finga makabo nyonso ngai mama ba ne mibale la championne ata 50 € ya mobile na nga na liate lokola koluka soko moni mobile na nga ndazo maltraiter nga okansa mutu mususu na liata 50 € ya Pierre te lelo nga na ko mema mukumba ya munene ya mobile munene bol abi ngai
naza na projet ko déménager té et puis naza na bana mikie nazo compter vraiment ko déménager té bon lukola esika na ba maison ya ba réhabilitation ici que zali pour ya kende kuna de temps en temps to ya kotala kena bana mais moi je vais pas mélanger ba talibane ba ya ka tout moment et tout ko sunga mbali na ngati et puis naza vraiment na nini yako ko déménager té abila champagne yango na lobi ke na sungeli mobali na tanga passe nazo benga ka mobali pourquoi parce que eza nde biso to bengaka ata koka ya pamba oyo ata koka ya pamba apesa te mobali na simba kambo sikoyo baso ya kende ko se présenter baso ya nde ko lia mbongo na bango te mwasi moko na bango ya kozwa swe na ye pourquoi na ko meme kulusu ya likambo na yebi mutuna makolo te hein ata meilleur etikala kozala te na vie na ngana ye pourquoi sikona ko vivre pire yango na lobi ke na sunde mobali na ngana tango ya pasi famille eza ko benga mtongo midi poko wana papa bana ko tika ete na ko tika ete ndenge ni soki bo pesa ka mwana bino conseil ke atambola malamu le mususu lelo to ngeto sala te la championne mutu mobima memi Congo amemi mokili na mutu ayokaka te yo mama oboti mwana obi ko pesa e conseil te po pourquoi pesa ka ombo bino bande ko na bobi ko pesa ndeko na bino conseil te po ayela ka bino bilo sikoyo non abila championne je suis désolé yango na bengi yo mama na pesa oli solo na ngaki na sundoli mobali na tango passe mobali asali paralysé na côté na ye ya gauche soko tali penda mutu abi nzoto eza na pamba mama nzoto eza na pamba lo fundo to sala ka soki nzamba bika na un clin d'œil a changer ngo to ozalande to sa boité abila championnat na bangi mokili nzoto eza pamba abika ba camarade wana mobile bande ko sekanga abi lelo yo bato abosani souffrance na ngai la championne ba bosandi na bande ko tamba loka mutali boma à cause ya mobile bato bakomi ko condamner nga keno atiki mobile na lobby soki bakoloba e ko kanga pe na nzoto te ngai na Pierre na kozwa ete kaya kofanda na ndako batinda ye na maison ya réhabilitation entourage na ye soki penza vivre na ye ekopesa leçon na mibali nyonso baza kotretaka basi na bango lokola batorchon nzamba kozwa lokumu mais la championne na préféré ata na kobalaka lisusu te natikala na bokola bana nga 4 natika na bokola bana nga 4 ke na fanda na Pierre et ça sali paralysé alisi ngana bana kunyoka matongo mili poka bina boy likambo na mutema moko na boy likambo na mutema moko banyoka makapona mobali wa yeba ta ko reconnaître yo banyoka makapona mobali wo fanda ta bo seka ata moi 10 20 jours na ne za problème te même mobali ya problème pour fanda na il faut bonela ye auto noza ne loko opesa nga ah papa naza ne loko opesa ndenge nini hein ce qui to fandi za mabe donc mobali ya mona ayoka nga soni la championne amenazaka muneni naza mwasi mabete pona tali pe na baso ya lingaka wana baleki na banga ne lokote siko lelo ngana ya komema mokumba la championne na sunde mobali na tamba passe na bi batinda ye na maison soki de retraite ya ba retraité ou bien batinda na ba maison ya nini ya réhabilitation kunande pa na ngai moyen ezate yaya lokola pe to bala na te lokola pe bana ngo ya biso to déclarer bango te pona nini a mo soka déclarer bana nde mbongo banda ando kofuta mbongo bana donc mona mutu mba égoïste numéro 00 siko ngai na kendo komoni na mobali ya bongo passe alobi jamais la championne yango na tiki mobali na tango passe na tiki mobali na tango passe ba semeki na ngai ba bokilo na ngai nyonso na Kishasa na bloka bango na Facebook na Imo na WhatsApp po ba komeka ko benga neti ko sala chantage o kansa neti li papa na ngai mela masango bente mama na ngai lata li puta bango ba pesa ki li bala nga valeur ten tango nazaki na problème la championne nazo benga bango o te ya isi biso ke yo nyoko la kae et tout yango ne fa ya ko bala awa mwasi oyo azo comprendre makambo po bino se bokomi na poto bokoma lokwa mindele abeza problème te ya na bango a delta bas après delta basi 4 apona mwasi moko ya kofandela abinga la championne na sala mote na ndimi na boko la bana nga kata ngambo ke na keno kofanda pourquoi parce que na onyo kwa mana mutema na ngai na boy na sala ma be na boy lem so era opesa kisi na pesa kisi te dia ba problème asalanga na préféré sera okende akende na maison ya réhabilitation pendant ce temps na ate ya malamu ke vie eza na boka nzambe mutu nda simbi vite nzambe nde ayebi mama na ngai na yo kili solo na yo ezali pasi pe mawa ya solo ke mutu voti na ebana a maltraité na sens wana mais luka esika olimbisa ye
pour ce Taliban na sir ata zola papa na bango bazwa ata liso ata lito ya papa na bango bazangi kozwa te même ata na komba bana na yebi ke eza pasi. OK, na comprendre yo pe na ndingo lobi ke oboyi na yo ngambo wana, je te comprends, mais kokata penza likambo ngo ndingo wana te obi ke nzambe alexara batu na banzela moko boye soka linga récupérer bana ye. Donc c'est ça, et ça façon nzambe alinga briser mobali na yo vraiment kokanga motema penza soki ndenge nini te ata pona bolingo ya bana na yo luka na ndenge ki olimisa mobali na yo. Pourquoi? Parce que azo se retrouver na moment moko difficile. Je peux comprendre mutu bande côté le ko sur côté le maté ba komba kitisa ba matisa yo vraiment moral na ye, je suis sûr que ko zala te na top na zénith non. Donc luka esika olimisa mobali na yo mama na ngai na bolingo nzambe. Merci, na beti li solo na yo, ba courage na yo, vraiment je sais que c'est pas facile avec 4 enfants, na ba moko ya koto, mais beaucoup de courage, nzambe a osunga yo. So que zambala liboso mo na nga o visionner ngai, partager, aimer, s'abonner, bo s'abonner massivement, bo panda sango ya Dikina TV, vraiment ekozala sengo mingi. Tokutani mbala sima na ba numéro ya sika ma solo ya sika so ozana ni solo numéro na nge s'afficher wana benga soki na yambite tika voice na koyeba na ko rappeler na moment opportun. C'était bel et bien la vôtre, la championne autrement dit Dikina donné kanda on tete la Kema Fumbe. Bye bye.